Camille Bota. Si je suis venu ici aujourd'hui, parce que Ngamo Nathalie, genre ya ba propos, na bibangi, na bité. Niveau bakamoto comme okende lango comme spirituel. Et sous mamba YouTube, biso sous-estima makambo to mo ah. Elle on ka YouTube, ah YouTube ekenda bongo, ah YouTube quoi ko ya lobby. Nous on le voit comme ça. Mais c'est au-delà de YouTube. Ça c'est chercher la tête d'une personne. Et biso to lingaki la bolunga solo. Tokota na jeté, tokota na pleurté. Toko sambela que Madame Bellevue a la protéger na kati ya makila ya Yesu. Est-ce que yo moko tango ye o na valeur? Est-ce que yo moko tango ye o na valeur? Ko valeur o bolinga ba pesa wana eza etozu yango wat. Parce que yo moko za na ba respecter, o pousser te mutu à considérer mutu à respecter yo. Mais la valeur que nous on va te donner là, tozu yango neti wapi? Nous on n'a pas ça. Est-ce que tu mérites? Yango ndoko zwa. O remarqué mutu moi bon à la problème ya logement. Comme un logement pour les $50, mais pour le $100, beaucoup qu'on perd de ma valeur n'abino. Oui, mais c'est que non on a marié. Attends pour te marier toi célibataire. Au coup d'appel à moi chérie quand même. Attends pour la chérie toi moi au moto la personnalité. Beaucoup qu'on manquer le cola Bellevue donc Bellevue ko azang sibino kimia. Donc non la moi ngate moi la moi simoko aeko troubler batu. Donc bino boza troubler. Mais bino makambo sala bolinga sko Bellevue a changé. Beaucoup makia bo moni bo moni nga komati. A changé parce que makambo tout bo c'est le quoi choqué. Donc on peut communiquer que non, ce qui mère aussi sinon et ba tournage na yo ozongi na ona ndako. O complot ya tongo ya midi ya pourquoi muto ozwa Bellevue azati. Muto longa la patron azati. Utinde le chrétien na biso, muto longa bangu, olonga azati. Bota la maman na bino makambazo sala kuna. Maman bino ana so na poto so na azapi. Poko lobela ngote. N'est-ce pas que si la zana poto eh ben tu poto so peut pas dans comporter pour la moni na bobo na tu na vidéo à kala so pe ya siko je ne comprends rien. Pourquoi le bel makambo ya do sala te makambo sala ki nek so pe place mo ba te ka so pe diamant so pe or so ke ni na mo ko na TikTok beaucoup pour le bel on to ba ni ko vanter musala maman na bino bo le bel pe film na ye bo le bel makambo na ye non beaucoup sala ngote franchement. La reine kuna ye wana boy komba Bellevue. Donc la reine pena de mutu nzala oh non na monati. Moi la nga mosala fionto. Sia. Yo pena. Est-ce que ton fils là est fier de t'avoir comme maman? Lui est un serviteur de Dieu. Il est fier de t'avoir comme maman. Lui le sakala nzambe faut nous baba fimbu pena oh yatanga kala pena lo boko ne mo quitter nous pena likolo pas au occuper le tac le tac. Opération ne touchez pas à Madame Bellevue. Opération ne touchez pas à Madame Bellevue. Ba o balinge ya so lelo le ba ko ape banguna. Ba linge le ba ko ba très très banguna ba ko trahir donc des abongo confiance les souté. Ce tournage sili mais azongni kanda. Il le peut ba lu pika bozo pika ka bandako. Beaucoup de lieu de travail, aussi dans lieu de travail, ou à qui na gauche, ou à qui na droite. To lingi soupété, to boy.
Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge et sengeli. Yabiso na bino 24 heures d'information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes avec moi. Les mots de cette j'ai vraiment le plaisir. Yakozala lisusu na banda kunabino, merci de me recevoir. Sans pour autant demander la permission, c'est-à-dire la paniqueuse, la chroniqueuse, la femme du patron, groupe de la presse congolaise, la Giga. Ma veri nazawana pona ko mekape ko sala analyse pona mokolo malelo. Donc merci déjà parce que vous consommez nga. Vous aimez, vous partagez ma vidéo nanga. En tout cas, merci beaucoup pour l'amour, pour la confiance, pour tout ce que vous savez pour nanga. Merci. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup la famille. Toute la famille Libota, je vous aime, je vous salue. De partout au Bogota, la Jemima Ibele. Je vous salue, en tout cas, famille Libota, la Lingarabi, moi Mingi, moi Koleka. En tout cas, je vous aime, je vous amour. Sabino Moboulou. Et merci parce que vous consommez Fumenabiso vaccination. Eh, maman. Titre moko marqué, c'est net quand même mâchoire, mais et ça va prédiction, et ça va prophétie, ma déclaration, na kata vaccination. Et déjà vous consommez mon kitoko, à lire wana kande na lingi, vous aimez, vous partager. Partage. Biso famille boto toyaka mon bondo. Ça fait un temps, on dirait comme si ceux qui filment na biso ekoti bango pe babandi ba makamuna bango po ba déstabiliser, ko déstabiliser biso et biso pe tokoti na kata mopepa ngo ya bango po to koma déstabiliser. Alors, vaccination na biso yango wana. Focus ba filme. Tozonga na idée, tozonga na ebande ndenge mama lobaki. Focus, filme. Focus, filme. To consommer vaccination. Merci beaucoup à madame Bevi quand il a patronne pour la écriture, pour la makamba aussi la biso, pour la nenga do ko se pulmoner pour la qu'on va filmer. En tout cas, merci beaucoup Bevi quand il a patronne Poutine de l'écriture, maman Koma. Merci beaucoup à vous et merci encore na mémé clé mémé la biso famille Libota. Merci Nayo. Merci à toute le maman de famille Libota, à tout le papa de famille Libota. Merci beaucoup. Merci na tout bobenga la journée à lelo. Par rapport à makambo eleki na journée à lelo. Étant donné que c'est un dossier sensible, je me dis à quoi émettre un point de vue nanga, mais la façon mon boy. Voilà. En tout cas, na kotimba mon sujet nanga. Bomoni tuki nzambe atomboli mutu. Nzambe apesi mutu aura. Oyeba ke non aura ya mutu wana. Attendez-vous na ba combat. Attendez-vous na bitumba. Alors, élévation, mon côté, est à 100 bitumba. Il faut bitumba et pour comprendre que naza élevé. Il faut bitumba et pour comprendre que naza mutu. Ce que c'est le loko non ko, il faut pas dire que l'obelango parce que yo osa une personne. Ce loko non eleki inaperçu, c'est que considère-toi comme si osa sous mututé. Et le lobe na monde na biso ya monde à TV oyo. Et ça les melaka que m sous mutu soit salipe makamuna e batabeti on peut kara. Mais là bato babota ba leader. Bato bazana leadership. Et le kolabango eleka inapercité. Eleka inapercité. Sur ça le konaye, il faut qu'il y ait des retombées. Il faut que les gens bakoma bazanga kimia, bazala mal à l'aise et pousser bato musu ba lobela bango. C'est ça qui leader. Et na katia belle vue azana leadership. Aujourd'hui, je me reste que famille, vous devez comprendre que vous savez la choix ma lame et on appelle la madame Bellevue parce que elle est leader. Les combats, beaucoup de yango chaque jour,
Parce que ce qui bougie ezopela, place au moli les ali. Nous sommes que nos bougie ezopela. Et lumière bâti yango na sa mesa te, bâti yango likolo ya mesa. Et Bellevue, madame Bellevue aza likolo ya mesa, aza ko éclairer. C'est elle l'éclairage public ya théâtre. Sans madame Bellevue théâtre o ekufa ezali souté. Yango bomo la polémique, ça tourne tout autour d'elle. Parce qu'elle a l'aura, elle a l'étoile, elle est guide de sa génération. Ye aza guide ka génération, tena guide ya ba génération o ya kuta bango, ye mto o guide bango lelo. Ye mto o dirige bango lelo, c'est elle la guide. Na kati ya madame Bellevue au mona ke bongo azana ba vertu ebele. Azana don ya koma. Détrompez-vous, aucune personne a quoi éteindre le feu. À quoi éteindre aura, à quoi éteindre aux étoiles, oh madame Bellevue azana. Azate. Peu importe ce qui peut se passer. Ça fait combien d'années, oh madame Bellevue a un acharnement sur la toile. Oh madame Bellevue, batumsu balia na sanine le ba futa bango na monnaie de singe. Monnaie de singe. Oh lo madame Bellevue bate belé oyo a kabela babalukela. Musu ba yeba la kate ba yeba la kanani na ye. Musu ba yeba la na bango apesi au moins 100 fois na bango le ba bima ba ingrate. Bobo la madame Bellevue akuyaka. Mutu akuyaka ba vie auto commune nango soki 300 et quelques. Toro comme na ba vite ba abonné auto comme na soki 300 et quelques. Nakata 300 et quelques na tola ba nigérian. Tola ba ivoirienne. Tola ba camerounaise. Yoro monaka madame Bellevue ba film na a côté ça français. Yoro mona Linda na Marina Laba ba bonne mais ba la misala ya français. Pourquoi? Pour que ça permette à ce que le Camerounais pour s'écouter, les Ivoiriens puissent écouter. Yoro mona de temps en temps moi ba mélange ya lingala na français kotaka. C'est par rapport à babonné. Pour total yango na YouTube. Tu vas regarder quel genre ya bateau batala kayo. Au moins la communauté est à la kayo. C'est ça madame Bellevue na kati la communauté na amona ki non seulement ba congolais batala kanga ba Brazzavillois, il y a aussi des Camerounais, il y a aussi des Ivoiriens, il y a aussi yango bon à côté ça français. Remarquez na Candy Star, ils a plus français que lingala. Et tout comme on peut na Bellevue TV, plus les français que lingala. Famille Libota, pour melara maya pio, ce que le moko eye, bo s'agitate. Vous comprenez que toza la maman oyo étoile na ye ezo déranger batou. Son étoile, et ça que bat ba la te, bat ba zwa kimia te. Et ba koluka à tout prix ba déstabiliser ye. Et nzambo apesa ke makasi. Nzambe o alukaka ye butu pe moi. Tongo midi pourquoi akotika madame Bellevue. J'ai eu à parler avec beaucoup de mamans aujourd'hui. Les mamans les papas avaient des chocs, avaient des larmes aux yeux. J'ai compris que madame Bellevue a des gens oyo bazwaka les sous comédienne kate. Comment ozwa eleki na biso, mwana na biso, ya na biso, mama leki, tata mwasi. Le madame Bellevue a commandé la famille en fait. Ce que moi j'ai constaté aujourd'hui. C'est des mamans qui pleurent là. Comme avancé dans l'âge. Pourquoi vous avez la tension? Pourquoi vous avez l'estomac?
Pourquoi vous avez ba AV na binom si ba AV c'est mon et ko yali kola makambele kala na toi pour la madame Belgi. Non, famille Libota. Si je suis venu ici aujourd'hui parce que ngamo Nathalie genre ya ba propos na mibangi na bité. Niveau makambo to komo kenela ngo comme spirituel. Elle sous mamba YouTube elle sous-estime makambo to mo ah. Elle on ka YouTube YouTube kenda bongo YouTube quoi ya lobby. Nous on le voit comme ça. Mais c'est au-delà de YouTube. Ça c'est chercher la tête d'une personne. Et biso to lingaki la bolunga solo. Tokota na jeté, tokota na pleurer, toko sambela que madame Bellevue a la protéger na kati ya makila ya Yesu. C'est-à-dire eya na tongo, eya na midi, eya na pokwa a la protéger. C'est comme ça que nous on va prier. Que Dieu la protège. Que Dieu la protège. Si vous me regardez, vous allez voir que je suis choquée. Pasi na biso esenga batu mususu. Quand nous on pleure, quand nous devons passer batu mususu ba ko se réjouir. Ko ngala ko laksa ko tanksa ma misu na ngate devant batu ba otala ngo batu na yebi bango te. Ba mususu otala ngana ba faux compte na ba nini non. Biso to aka ba longi. C'est madame Bevinda okumba poro. Madame Bevinda okumba wagon oil. Madame Bevinda okuma train oil. Madame Bevinda okuma métro oil. On n'a pas pleuré, nous là, on n'a pas pleuré. Nous là, on n'a pas pleuré d'elle. J'ai maïbe na ora nanga. Na façon là na ora madame Bellevue. Yango moni makambu nanga eleka ina persité ningi sa kaka. Et puis ça a agitation. Tu on considéré Bellevue star, on considéré Sila star, on considéré Irsil star pour na tala bango na TV. Et ce pour moni que peut considérer nga star, oyo lobela makambu nanga se ko tala nga pe na YouTube. Otala nga yango moni ebite na ya kuna ya. Otala ngo bitela ya osala l'émission na ya ko répondre parce que otala ranga tina niveau on a moni wana ya kotia pena na chaîne non c'est nga na yeba na miye barateke na rasta à partir de là j'ai maïbe la star na za permet na muto aza moto na permet na muto ana aura muto az étoile non vous allez tout fêter faut pas mona na mwindati. Famille Libota, rassurez-vous que derrière Madame Bellevue, c'est Dieu. Avant Madame Bellevue, c'est Dieu. À gauche, à droite, c'est Dieu. À gauche, à droite, c'est Dieu. Ça, je vous dis vrai. Là, la poni, mon quoi, bébé, pena bozo ronflé. Olali, bozo ronflé, na kimia nyonso. Nathalie sortie médiatique, il y a Dada. Dada monnaie comme si ayosa sortie médiatique, il y a bien. Il y a Luka Kimia, il y a Laksa Keno, Mama Top, allez na problème, Nina Mams, Nina Bella. Yewana lelo, Mama Top, lelo on a moni la reine, ayo kolobela Dada. Na moni bambolo mbolo ya sila, ayo kolobela Dada. Ça dit ba sorti médiatique mususu lelo comme so lobi na bien ba monika mabe matoyi abakuka yo kana ba travers yo kana ndenga sima mabe ba abaku ba peuple mo boye oyo ke non na lukara na meka pe ko calculer bango ndie na comprendre pe na sens na bango te le mutayo ça l'émission ba comme rappeler que Mama Top asala ka émission moko bi alobaka ke
soki mutu alobi likamubala na ye bakoya kokotela ye ça veut dire afingaka sila abotaka te kobenga ye sila mams te sila aza mama na yo te oh aza mama na ye ata soki aboti ye te aza mama na ye parce que atravaillaka na mama na ye aza mama na ye parce que atravaillaka na mama na ye le peuple moko boye basala mabe mabe basala malamu malamu baloba bien mabe baloba mabe mabe mais finalement bino bolingana neti nini bolingana nini parce que j'essaie de m'imaginer na yeba te bolingana nini posala bino ezalaka nini Nde na boye nalinga respect le respect est réciproque si tu me respectes je te respecte si tu me respectes pas je te respecterai non plus mutu mwa abenga soki na numéro moko boye so mpe na orange nayembaka na telefone boye allo omoni yo supu alobi soki azwi ya kobeta o kabi yango supu ya nini ya ngombe ya ngulu ya mitiopo nde bamelangeaka ube supu ya nini oyo akobetanga yango nga jemima naza mwasi na ye leki na ye camarade na ye mpo tokoma na niveau akobetana bino to makambo yaka koloba mpo na madame Bellevue quand toi tu sors à la télé pour dire de n'importe quoi na kombo ya mutu mpo bato batala babetelo maboko so mutu aye koloba na yo ekomi yo na kobeta so mutu aye koloba na yo ekomi yo na kokangisa ite koyo koloba na bato nanga asa beta na asa kangisa asa oda ba menace poza courage befi o bato bafinga etongo midi pokwa bebe akangisa ya nani po mutu akataka bebe akangisa kataka bebe akangisa ete yende la mutu na ye akataka ko eza Bellevue mais Bella n'a pas le temps là pour nos kansamu. Elle n'a pas ce temps. Elle n'a pas ce temps. Parce que oh tu makamutu la ba pone ba banango depuis combien d'années? Depuis combien de temps oh ba banana makamu na réseaux sociaux que non ba le ba pour la Bellevue. Combien d'années? Soka bi akangisa batu na réseaux sociaux mais c'est réseaux sociaux lali nango parce que batu be ba okangama la bango. Et si madame bébé lobi que non la kofinga ona bana ko libre ça va chercher ba chaîne ba tout eli moi pour YouTube dans ba chaîne té quand toi un monsieur tu te dis que tu es marié tu sors à la télé pour dire que balobayi que non mutu makwaka lobi que azana nzoto na ngai kasi nzoto na ngai la kasi mutu apesa kango Bellevue yo na bébé okoma na niveau kopesa na banzoto ndeni ya kotina na ba vidéo ba sexe ndeni quand tu dis ça ta femme te regarde ma belle famille ba otala o est-ce que yo moko tango ye o na valeur na mutu ya mbe na plateau aomona que tu n'as pas de valeur en fait ko valeur o balinga bapesa wana eza etozwi yango wapi parce que yo moko oza na barespecte opousse te mutu a considérer mutu a respecter yo mais la valeur que nous on va te donner là tozwi yango neti wapi nous on n'a pas ça est-ce que tu mérites yango ndoko zwa si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi, tu auras ton respect. Il y a beaucoup de comédiens qui se respectent. Et tu me trouves à Serge Louye. Il se respecte. Yo mon on va la kata kiti abele mandolo bani makam non nous courage en ondeni parce que lui-même il est dans la peau ya muto que non il faut penser qu'à respect. Papa la biso elko il se respecte. On a eu un manqué parce que mon ami fait sa respect naïe. Papa la mission JR à jouer à côté mais on a une bêtise.
Contrairement à vous, so ba bengi no ko jouer kuna la chaîne wana, il faut le regarder ça sortie médiatique. Et votre sortie médiatique, vous sentez que non, c'est la bassesse, il n'y a même pas l'intelligence dedans. Sortie médiatique, moi, etengama, ezanga makolo, ezanga maboko. Sortie médiatique, moi, donc, ezo tepa ka boye. Au moins, musukuna aye koloba o, nga mutu na yamba Bellevue, Bellevue ayaki, mais na kamwaka, nenga na yamba Bellevue, mais Bellevue, acha nga na ba film te, nga na ba cousine. On remarque mutu moi bon à la problème ya logement. Comme logement, on fait que na dekani et pas ya mutu abane ko loger yo, ale simbite, bo panyani, donc iba baka mubo tu so oto na rabana na bango mais de quoi nga na message ko ba vie privée ba tout terre. Bon nga na la vie privée des gens. Donc rappelons le bango ti. Mais je connais un peu beaucoup hein. Pour na moi na bandal. Fa na bandal. C'est na botami na bandal. Na quoi na bandal. Voilà engagement. Donc toute personne ou un comédien on va la bandal, dis-toi que na ebi vie nao. Parce que je peux être dans un coin, je te vois faire ta vie et comme eza vie na yo, na le balangate. Monsieur pour telanga pe la talo to lekani so to solate to lekani. Combien de comédiens à coupe balekana na veni nanga. Bobo e prend na kilote. Na li papa mo be na ko esi déjà ma na makila donc papa mo be le ba que non laissez-moi. Mais je n'ai pas le temps à retanga comme na TV. Là on va ramener la TV. Na mo ne ka balekana bi oh. OK. Et on va dans l'étage, na likolo. Na mo ba tous balekana C. MC yo mo na tenga na moni. Comme on peut omiyebi on attache chemise moko bizarre on dit bakute koleka na TV kwani po na bokoma mingi YouTube ana Congo boleka su mingi to ka to bato ayeba ote YouTube to comme otala YouTube na Kinshasa il faut boyeba ke na boza ka près o moni ngala okoma na niveau mo beke na o leka mpela be na filmer yo o mimonika na TikTok na compte mo be songolo pakala. On connaît vos vies plus que obino moko. Mais toi, vous avez sorti mélatique mobo, il y a dénigrement. Sorti mélatique mobo, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de cœur fait. Sorti mélatique mobo, c'était important à moutar le makambo. Bon, ça va tout le coni ou est en bas à lo bakaka boé. Pour aller me soucier à $20, banté, comment on bolongo, comment on a 50. Soucier à $50, il y a mon détenu qu'on sait pas sorti mélatique, il y a solo à la penda. Pour les $50, mais pour le $100, beaucoup qu'on perd de ma valeur na bino. Oui, parce que non on a marié. Attends pour marier toi célibataire. Au coup d'appel à moi chérie quand même. Attends pour la chérie toi moi au moto la personnalité. Beaucoup qu'on manquer le cola Bellevue donc Bellevue ko azang sibino kimia. Donc non la moi ngate moi la moi simoko aeko troubler batu. Donc bino boza troubler. Donc Bellevue aza trouble ou azo trouble bino de makam Bellevue ça les deux ça binoka boy de quoi kizungu trouble moi sondeni ya beaucoup ça ba complot et na kata complot ba otanga makam ba complot eloko ça la nga passe ba complot ya ba na lemba oh na lemba musinza za la raté na lemba musinza za la raté lemba ebimisi bactérie ya minene lemba wana lemba eya na vent ya nzonzing na mboko oyo bakomedi ya lemba bazalaka na organisation makasi na lemba toyoka bato ba mama Kalunga star na lemba to bato ba Geshu star na lemba to bato ba papa Elko na lemba to bato ba papa Mute Masebe na lemba to bato ba papa la biso Bodo Bastar. Na lemba to la muto kwa chuke lomboto wana noko langa. Hein? Na lemba to ba comédien mususu ba la poto lelo. To la bato ba jini mwana lemba. E ba comédien ya lemba. Comment ba kolinga kombo na bino ezala cité na makambo ezanga tina bo.
Et j'entends parler d'autres personnes qui disent que na ba commander à lemba na ya bandal. Le ya bandal banane. Ba ça va sortir médiatique ya. Na mo c'est non si sabino. So na bino na 4 aussi là. So na bino, non vous allez finir. Parce que je sais le coin où je vais vous trouver. Et ba quoi au non mon abino. Et puis voilà ba quoi na boso m'appelle le côté. Oyo fandi ka wana ozi la mutu mwale kapo beta matolo ozwa bière. Ba commander à bandal. Parce que nga moko na mona rabino. Ebele ba comédie ya banda ya lemba na ebite mais ya banda ba pour ma logement. Ba pour ma place à vanda ba comédie ya banda. Ba comédie ya banda ba pour ma Beaufort. Ba comédie ya banda ebele. Ba camarades ba loja ba camarades. Donc moi dans moi si ya venu na coin. So comme moi ça cake aya kota lal ba comédie ya banda. Voilà problème ya Beaufort. Bakomeda banda bo benga batu aya okota banda te poka meso ka mwa debi ya mobomela bo batu moya kozanga yango prévenu na ko mona ko musi ba sorti médiatique po bo batu kozanga ba batu ko kelela bakomeda banda au dieu comme si bozwaka ba chance mona basi ya poto mais bo bebisa mama si mwa poto alingi yo azwa mwa en charge akipe osko tema kindumba ya bandal bo bebisa kindumba moko bo bebisa so koma ko telengana ba metro wa koma ko telengana na se ya metro so ba yon so pomme vert so ki nya ba benga ngo koma ko telengana na en face ya Oasis koma ko telengana côté ya Inga kuna côté Dekani koma ko telengana koma ko telengana na mona bino plus ko la valeur te ba comédie lemba ba na valeur. So la kolinga te batia ba na kati ba buzoba oyo. Parce que mutu a gagné vie na lelo ninga o gagné là. Mutu to oza kwanga na ye, oza lipa na ye. Botika vie ya belle vie, bo luka ba vie na bino. Linga ba bengo na ba film sala musala no zo cacher na poche le bokola soko za kana soko futela ndaku na yo. Botika vie ya mwana mwasi abatu. Et c'est une personne. Aza mutu. Aza nyamate. Pourquoi la coller boye bozo coller na po boye pourquoi? Pour coller bo na po boye pourquoi? Aujourd'hui le lobe cause la neutre, c'est tout un problème. Cause la neutre. C'est tout un problème. Sans injure. Il y a qu'on se respecter. C'est tout un problème. Mais désolé. Désolé la famille. Désolé la famille. Parce que Bellevue a dans mon thème ma bé. Vous voyez que ma bé au tout le salara pas Bellevue. Bolinga sku bo bébé ça ne motema na ye. Ko kwa nzamba sa la motema wana te. Ya mo ya motema ne beba ezati. Mais bino makambo salara bolinga sku be dia changer. Bo ko makia bo moni bo moni nga komat. A changer parce que makambo tu bo ça le quoi choc te. Yango pe komika ke non, soki mère aussi sinon et ba tournage na yo ozongi na ona ndako. Ozongi na ona ndako. Ofai na ona ndako. Même na restaurant wana, mutu a osala ba compte gérante azali, asali ba compte ayo tiko na ndako. Comme ça tout tala bato ba doya na restaurant wana. O ba ko fefela. O ba ko beta matolo ko luka ko lia. Après lobi donc ba baluke lio to ta place ni ba yo luka ko lia. Parce que yo zate ba passe mutu eloko te. Yo zate ba zo mbongo wapi. Ah encore des baisaka. Akoti mère ate yawa abayeba moka kei. Hein?
Non, mais c'est pas normal, hein. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Hmm? Non, mais c'est pas bien. Le Mambelekani, ma casse est zatée, hein. Je suis épuisée, donc, ma casse est zatée. Oh, complot, ya tongo, ya midi, ya pokwa, muto ozwa belvia zati. Muto olonga la patron na zati. Poutine de l'écriture na biso, muto olonga bangu, olonga zati. Botala mama na bino makambo sala kuna. Mama na bino ana so na poto so na azapi. Boko lobela ngo te. N'est-ce pas que si la na poto, na ba te soki poto soki pe pa dans comprendre pour la moni na bobo na te soki na video ya kala so pe ya siko, je ne comprends rien. Boko lobela makambo ya do sala te, makambo sala ke nek soki pe place mo ba te ka soki pe diamant, soki pe or, soki ni na mona ko na TikTok, boko po ko lobela ngo to ba ni ko vanter musala mama na bino, boko lobela pe film na ye, boko lobela makambo na ye. Non, boko sala ngo te franchement. Boko ko sala ngo te. Ah? Bokoki kosala yango te. Bino ka via Bellevue. Muso a sorti merci via Bellevue. La reine kuna ye wana boy komba Bellevue. Donc la reine pena de mutu nzala o non na monati. Mwana nga mosala fionto. Sia. Yo da pena dinya ko la mama ya mwana aza mosala nzambe yo. Yo pena. Est-ce que ton fils là est fier de t'avoir comme maman? Lui est un serviteur de Dieu. Il est fier de t'avoir comme maman. Il va commencer à caler. Il faut nous faire baba fille ou pena oh yatanga kala pena le boko ne mo quitter nous pena likolo pa o ko pena zubi alo tak bi lo tak. Le taka oh pena panza kama ina makila tcha. Il faut comme la niveau on pena lo taka. Parce que voilà ba manquement ba respect mo robo oyo tant total on ba manquement et ba respect. Ou pena papa ya vite fait. Lotaka peno rappela lotaka lotakos tata. Ya vite fait pena. N'importe quoi. N'importe quoi. Eh. Tu lances les cas de mission bébé. Famille bote. Eh. Zambéo. Na mawa na passe na mtema na ba dans ba sentiment tout mélangé. Ça fait trop mal. Hein?
C'est trop mal. Madame Bevi aya nzambe. Muto ko isa zate. Tota mutu Madame Bevi na sa zate. Eh, Madame Bevi a étoile. Obo luka bo étouffé simba te. Eza amida. Eza ese. Eza bambolombo la sila. Ata bo sangani. Bo kwese Madame Bevi te. Nga kutu bo kwese nga te boka Madame Bevi. Nga otu bolinga bo sa pona nga bo sala ngo kitoko. Pona zata kuna teo. Équipé nga te ni de près ni de loin. Opération ne touchez pas à Madame Bellevue. Opération ko sambela pona ye. Pour motema o azanango, Nzamba a changé te. Pour son Nzamba a changé, ba te belé, ba mona passe. Parce que ala ba veuve, ala ba orphelin o ya soutenaka. Ala ba tumusus o ba dépendaka na ye. Madame Bellevue sa bo la mobe oyo e futi na ngo elote. Le to comme na ta mobe asa ne su bo la muté. Eh. Ba o balingi ya so lelo, le ba ko pe banguna. Ba ba lingi le ba ko ba très très banguna ba ko trahir donc des abongo confiance za souté. Ce tournage de sili mais azongi ka ndako. Pile pe ba lu pe ka bozo pe ka ba ndako. Eh. Beaucoup tanaka na lieu de travail, bossi na lieu de travail o ake na gauche o ake na droite. To lingi soupété, to boy. On doit protéger notre patrimoine, c'est Bellevue. On a besoin d'elle. Toza na posa na ye. Toza na posa na ye. Oya kwe c'est la biso ya ko céder na choc. Pourquoi? Pourquoi même? Hein? Pourquoi même? En tout cas, ma casse exacte, n'a pas qu'on réconforter ta famille libota. Oza bien, oza makasi, obange le côté, bo cédé pe na le côté. Ta bazan na contrôle et nyon sur les calango bien par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous protège et Dieu protège notre maman Bellevue, Dieu nous protège et de nous prête vie. Continue de consommer les films vaccination et bomona dernier koleka pour la monde à lire ada bolongo za nango bongote et puis papa lomé papa JR on dit ba ko regretter et loko ba sali pour la bana ba forcer ba la bolongo mo boy o pour la ba intérêt na ba bien na bango ils vont regretter à la fin. Donc merci beaucoup et bon retour à Kinshasa à Dacosta Mukina et Dacosta ici à Kinshasa à Zongi na mabele ya bankala mbele mabele ba koko Dacosta est ici à continuer ça musane à emba mongo na tournage. Donc cause l'artiste est bien OK moi ba séjour non au Zongi après OK sur au Zonga kitoko cause l'artiste ndé lengi boy OK au Zongo OK au Zongi c'est ça. Voilà, bravo à Dacosta Mukina, hein, donc Babi Coach, bienvenue à Kinshasa, à toi. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. J'ai Maïbé de partout. J'ai Maïbé la star. J'ai Maïbé la star. J'ai Maïbé la star. Allez, bisous.
Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.